ya émission Balobeli Mboka Mbote na bino esika bozali ngai wa bino Serge Mfwamba Moluba ya Bwende lelo lisusu na ye pembeni na bino poete to meka na kosolola penja lisusu kaka na maeto to zalaki kosolola mokolo mwa lobi sur la campagne électorale bandeko balandi bongo na bandaka bongo te na bosa na kate toujours senge kotondo tata Njambe mozalisi na likolo na se oya pesi ngai na bino mpe manabo moi yango na lobaka merci na nkolo pe na za kosenga merci na bandeko ba ko soutenir biso de partout na bosa na kate le prophète Konde Polo Dominique merci beaucoup na prophète azali leader ya confession religieuse Liloba Nanzambe na madame naye mama Asaf na confession religieuse Liloba Nanzambe Mobimba na ye lisusu ko remercier du côté ya Belgique kuna na bosanité madame Louise Nkoyi na bosaniote pe lisusu bandeko nyonso ya Suisse ya Fondation Roda Molembi bisika binso na bosaniote PDG Gaston Munteki balobi ba véhicule de luxe nyonso ya Congo na maboko na yo Niko Somba akomona Gaston Service Gaston Munteki bongo na koti sikasikawa rapidement na mama na likambo ya masolo na biso tozali ko solo la bongo mai matali campagne électorale oye bandaki bongo mokolo mwa dimanche le 18 to mona ki biso moko Kani, le président en place, Azali n'a pas succédé dans le pouvoir na Emoko, Azali candidat président de la République, de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Asila ki bongo penza ko démarrer campagne na stade des martyrs, et yambo simaewana, to mona ki na stade des martyrs na bato batondaki penza ya ebele, coup de chapeau, donc démarrage ya ndeko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et les kaki malamu makasi penza to mona ki équipe na nyonso ezalaki wana bandeko Kamere nani papa Mbosso président Mbosso président ya Sénat bangoni batirukwebo tout le monde bazalaki wana bato ya union sacrée coup de chapeau vraiment elekaki malamo du côté ya Kisangani kuna tomonaki ndeko Moïse Katumbi Chapwe yepe alalaki pongite a démarraki campagne na Kisangani vraiment et tout le coup ya bato bazalaki vraiment ezalaki ya kotonda makasi na kanisa na kati na émission e bokozwa occasion ya ko tala biloko wana ndeko Fayulupe côté na bandundu alalaki pongite asalaki descente moko monene bato batonda ki pe bayambaki malamo yango tozali ko senga vraiment na bandeko nyonso ndeko Mukwege pe azali ko sala oya ye campagne moto nazwaki d'ailleurs na communication na ye jusque là ndeko Mukwege a désisté te jusque là azali candidat présidentiel azali candidat président na présidentiel 2023 donc azali wana moto moko ta longoli ndeko Mukwege a s'associer na moto moko te kasi to ebiete de komata tamponyo wezali officiel les de komata tamponyo na ndeko 7 kikumi de basili ko kende bongo na ngambo ya ndeko Moïse Katumbi Chapwe pe basali plateforme na bango babengi na kombo ya Congo ya Makasi donc Congo ya Makasi nde kombo ya plateforme oyo basali ko soutenir candidature ya ndeko Moïse Katumbi lokola candidat président na bango yango wa nanga muluba bwende na kozonga c'est toujours na kati na bino kotalisa peuple congolais te maponami ezali bitumba ya makofite ndenge kaka tozali koloba lisusu tozali kobelela vraiment mingi na ba autorité ndeko Peter Kazadi na ebiete ata kozali candidat mozali pe VPM toujours ya intérieur na mboka na biso mais quand un peu kotala pour que la police aye bana ko fonctionner malamu na ba territoire nyonso na ba province nyonso la police atala te que nazali policier garde du corps ya candidat ya député o azana nusikoyo bazo kweya nde banda ko intimider ba candidat député ya sika pour être bango bazina na ba garde te bazina na ninete donc bon meka ko ve un peu ba commander ba ville ba commander police ya ba ville ngai Serge Mfwamba Moluba Bwende nazali ko senga na bino ba commandant ya provincial o bozana ba province kuna commissaire général ya police mais quand ko instruire ba commander ba ville ba commander ba province ba meka ko ba talisa ba policier na bango ete ata ko moto wana zali ministre en fonction
na tango ya campagne likambo ya ministre na yo tiana nu pene sala mosala ndenge moko na baninga ezate lokolo zali ministre en fonction donc komi na campagne obandi ko sukuma baninga nako bango bakota wate zali zone na ngai zone ya moto na campagne électorale ezalaka te mobekoli kondi moko te esika moko te na mobekoli kondi bakomi ete mopanzi ezali mpona baministre na campagne mopanzi ezali mpona président tel ezala ndeko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo azali garant de la nation oyo azali nanu na fonction oyo azali nanu na fonction tisikao bisika nyonso azali koleka bato nyonso bakoleka ndenge azali na Congo central ndenge asalaki na stade de Martyrs oyo akoluwe stade oyo akokende oluwe stade de Martyrs akosala oyo akolinga kende Congo central akokenda bisika nyonso bokotambola ndenge aza kotambola mais kosala mande na ordre vraiment nazali kosenga na ba autorité na domaine nyonso ya justice ba meka kolandela ba député en fonction ba komi koluka koize na ba fonction na bango surtout na niveau ya ba province. Exemple na territoire ya Bongandanga na zwaki doléance na territoire ya Bongandanga ezala ministre moko azaka candidat na territoire ya Bongandanga kombo na yeso ke ba tindeli ngai balobi aza ko intimider ba candidat la Bongandanga aza ko intimider ba candidat lokola yazali ministre azali donc ezali malamu te ezalo zali député ezalo zali nani na Bongandanga ezala na Mongala plutôt je parlais de Mongala ezali Bongandanga te na Mongala balobi aza na ministre moko aza na Mongala kuna aza ko intimider ba candidat ki ministre na yo ese ekweyi yo ki ministre ekokweyi awa na ba élection déjà normalement à ce que je sache il fallait ba ministre déjà ba démissionner est-ce que ba ministre baza ba candidat basi ba déposer ba démission na bango moto asengeli kotika les kaka chef de l'état ou azali garant de la nation eloko ezali kosala pasi na kosenga na ba autorité ya mboka oyo ndeko Denis Kadima meka kotala likambo malamu ba administrateur ya entreprise. Comment Montazo diriger entreprise à l'État, azali candidat député, ma déposé démission na été, azako continuer ko gérer ma campagnoso. Mais ba kozwaka na misolo ya l'État wana ndeke ina ko postuler. Akozwaka na mbongo ya l'État, ba kobika ba kesi. Vraiment ndeko Denis Kadima botala likambo oyo parce que c'est très très mauvais et dit ma be makasi. Motozali aider jeune entreprise à l'État, bakotika yo au postuler, au kosa la campagne, pour kotambola noko la DG entreprise. Mais si on va aussi la campagne, ben gadi maman secrétaire finance tinda miso à l'État. Ezamala monté, moto sengeli atikala na ebonga na ye na moment où ezaka kandelko Félix Tshisekedi Tshilombo pour être ndazali garant de la nation. Toko solo la makambo yo yambote na Tali Sabino nazali na invité kati na esika yambote na Tali Sabino ye na kosenga na régie et balancer ngai na ebisa bino na lobi ngai nde na kobanda kotina oyo nyonso soki boza na territoire to boza na province nini bobenga nga Moluba Bwende bona kisanga candidat o boza na ye na tala ye soko na tala ye po biso za na miso ebele na tala ye na koyebisa bino moto malamu to moto mabe. Ba candidat na ba province population fongola miso bopona bato te soko boponi akokima bino ndenge ba mususu bakima gibino bo bengi ngai Moluba Bwende tala moto to pona ye soko na bi boponi ponga na zina miso ebele Moluba Bwende komona makambo kilikili yao na komona makambo kilikili na zina ba dossier na bato mabe ba kokima peuple. Balancelenga inano mwa ba candidat ndambo oyo déjà na sina opté ba candidat oyo na sina talis na population apona bango po ete comportement na bango ezimalamu po ete bazali kozonga na base na ba candidat esika oyo na kotinda na peuple ba pona bango toke inde ko jona na lombango mingi awa tozali na excellence Bola Dula Rita. Bola Dula Rita azali bongo jusque là gouverneur ya nini na babenga lelo kongo nini na Mai Ndombe azali gouverneur na Mai Ndombe madame Bola Dula Rita
azali bongo numéro 18 bandeko nyonso ya Mai Ndombe na pesi bino numéro 18 madame Bola Dula Rita bo soutenir ye azi mwana mwasi moko azwaki Mai Ndombe na ba difficulté kasi asali ba effort akotombola Mai Ndombe madame Bola Dula Rita Mai Ndombe numéro na pesi bino ezali obe numéro 18 à la députation provinciale numéro 18 mutubila benu vérité tokei côté ya Selembao na Selembao babama ya Selembao balobaki na ngai moluba bwende mama Liza Nembalemba ye aza déjà adopté mama Liza Nembalemba musala monene osali durant mandat na yo ozalaki kozongela base lolenge ozalaki kozongela base elobi Selembao nyonso na pesi bino ngai moluba bwende numéro 60 Liza Nembalemba ye bino moko boyebi mama Boboto mama sala misala ko banda babanda kino moko na lelo merci beaucoup na ye na kei na côté ya Tchangu tozali na numéro 10-23 na national ezali bongo ndeko Jackie Ndala ndeko Mpoi Ndala Jacques Kabunji ezaka Mpoi Ndala Kabunji Jackie numéro 10-23 côté ya Tchangu bana Ntsele bana Maluku bana partout kuna na Tchangu numéro yango wana 10-23 ndeko Jackie Ndala azali kuna na Tchangu boka mataye boyebi etaza ko bunda mingi pona souci ya peuple congolais tokei ndeko Jona na yebi côté ya na ville province ya Kinshasa toujours numéro 32 na provincial na commune ya Njili na commune ya Njili na pesibino madame Tatiana Pembe Luemba azali honorable député azawana aza honorable député national kasi mbaloyo ye moko asepeli alobi te bana Njili na kotika Njili te honorable Tatiana Pembe Luemba mama oyo azali député national kasi alobi akeki na ye na Njili po ete lokola ya botama na Njili alobi ba mama ya Njili naza na bino tour oyo na provincial poto sunga Njili Tatiana Pembe Luemba numéro 32 mama Boboto na Njili Tchangu ba episenga déjà na Njili yo impeccable musala munene ozali kosala pako yamba yo tokei na côté ya Mongafula tozali bongo na ndeko Jerry Nembalemba azali secrétaire fédéral Lukunga na kati ya MLC azali Nembalemba azali mwana ya papa Molière boyebi papa Nembalemba papa Molière son fils Jerry Nembalemba azali bongo na Mongafula na numéro 270 et puis azali susu na Lukunga na numéro 869 mwana mobali ya solo yeyo un homme sérieux soko boponi ye na Lukunga ngai moluba bwende boyebi na kosaka bino te soko boponi moto ona tindi bino bokolela te bokonyokwa mate bokozwa boza na certitude ya moto na pesi coup de chapeau na onde ko Jerry Nembalemba 270 Mongafula 869 ba mama ya Lutendele Mbuti CPA bino nyonso ba balobi Kimbwala ye wana 270 Lukunga pe monene na maboko na ye tokei ndeko Jona awa na eko mona ndeko Alain Mubake Ndele ndeko Alain Mubake Ndele azali bongo journaliste pe défenseur des opprimés azali choix ya Lukunga na numéro 675 Alain Mubake Ndele mwana mobali kimia mwana mobali aibi ko travailler pour na peuple bao bayebi côté nyonso ya sekuna Lukunga o yebi kaka iskaba kobenga iska tokinda ko pema o ba kobenga espace karibu na karibu donc Alain Ndele ye wana karibu ye wana bomoni ya telemi wana oya sali sakabino na moment de détente kitoko mikolo nyonso ba dimanche na pokwa kimia ezali na ye bopo na numéro 675 na Lukunga mobali na pesi bino be Jerry Nembalemba jusque là na Alain Ndele Alain Mubake Ndele mwana mobali élégance mwana mobali oyo apusa na pembeni ya peuple écrivons l'histoire ensemble. Na côté ya Tchangu elombe mobali na kombo ya Léon Junior Nembalemba wana kutu bolobate azali président Ligue de jeunes ya ACP Léon Junior Nembalemba candidat député national et puis azali sous candidat député provincial na circonscription ya Tchangu na provincial azali na Kimbanseke
et puis na national azali na grand Tchango Mobimba numéro na national ezali 558 ndeko Léon Junior Nembalemba yekutu bana Tchango balobaki papa bosana ya kozala toujours meilleur parce que azalaki meilleur élu na national pe provincial na côté ya Tchango Mobimba wana coup de chapeau à toi na misala makaso sali depuis l'an 2018 kino lelo obosana peuple te merci ndeko Junior Nembalemba molobeli ya babola ngai nazali molobeli ya mboka molobeli ya babola le grand niau papa Léon Nembalemba funa boyebi bino moko boyebi tatoyo boyebi ndenga zali un papa oyo yebi kofanda na peuple un papa oyo atiaka ki député na ye pembeni un papa oyo alobaka ma oyo esengi aloba na yo kosola bino na kimia papa Léon vraiment peuple nyonso ya funa honorable Nembalemba Léon yeyo na numéro 346 papa oyo ateka jeep na ye palissade ngai moko témoin abenganga oluba bwende yaka na kote ka jipo na kino saila bana ya na kisala bandeko na kuna na funa ba kote ya Selembao ba kote ya Bumbu ba kote ya nini na sala bango ba forage yeyo papa Léon Nembalemba coup de chapeau à toi na numéro 346 le grand niaou allez tous les kandeko awa toke ici ko na province du côté ya toko benga na Mbujimai na Kasai oriental tozali bongo na monsieur Kabala Ilunga Mbidi François Xavier. Kabala Ilunga Mbidi François Xavier, numéro 461, na députation provinciale. Un coup de chapeau, Nandeko Kabala Ilunga Mbidi, Bamamouni Batatu, Sungulai, Kabala François Ilunga Mbidi. Yebo Pona Ekuna Poete, Azali, Papa Montomonene, Balabi, la seule personne. Oyo na tangu azalaka président ya assemblée provinciale tangu ndeko yo azalaka président ya azalaka gouverneur gouverneur moko azalaka wana la seule personne oyo a démissionné na Congo ko démissionner zaka pasi oyo ancien gouverneur ya Kasai soko ko pesa ngai kombo au mwana azana mwana ne mususu ya député provincial boy donc azalaki gouverneur so ikomboye Ngoïka Sanji oui à l'époque il y a Ngoïka Sanji so ki boye baki président assemblée provinciale o ya démissionnaki parce que alobaki amoni makambo tambola malamu te a démissionné za pasi eza pasi bato ba démissionner ndeko François Kabala Ilunga Mbidi pona Mbujimai pona Kasai wa balengela alobaki akostika te azawana pona ko tombola mabele na ye coup de chapeau na numéro combien 400 combien 461 soki na bosanité 461 merci beaucoup François Ilunga Mbidi Kabala Ilunga Mbidi bongo tozongi na plateau eye la nombango na kobandana nous ko présenter bino moto na yambi bautai komona yepe parmi bato oyo na tindi bandeko ya lukunga pe bapona ye nazali na candidat député moko na siliko yamba kati na esika eye na kombo ya ndeko Mubake Ndele Alain futur honorable ndeko Mubake Ndele Alain mbote na yo mbote ndeko Serge Muluba Bwende mbote na baimboka tuba kolanda biso en tout cas na pesi bango mbote mingi pe courage na bandeko oyo bazali na espoir muke bazali na likete makamyo soto koleka na malamu parce que nous sommes congolais, nous espérons à un pays stable dans les jours à venir parce que biso soto ko telema pour natina na ko servir mboka na biso. Merci beaucoup Ndeko Serge. Merci beaucoup ngana zobenga déjà futur honorable poete na ibende ko Mubake Ndele Alain rappeler na numéro na yo pana bana lukunga avant to kota penza na profondeur ya masolo parce que na yambi auto so en tant que candidat rappeler biso na nous circonscription na yo projet na yo ezanini nini ozali ko préparer pour na bandeko ya lukunga na circonscription ya lukunga na ville province ya Kinshasa. Merci beaucoup Ndeko Serge Nabanzi que bandeko ba Olanda biso bandeko tu ya lukunga candidat na bino yeyo mwana mboka pe jeune oyo azali kobunda aske lukunga na biso ezala malamu lukunga ezali na cette commune Nabanzi que bandeko nyonso tu ba Olanda biso na Gombe ozali na Lingwala ozali na Kitambo ozali na Barumbu ozali na Kinshasa ozali na Ngaliema ozali na Mongafula biso nyonso tu ndeto okende pona maponami pe candidat nabino le choix ya lukunga ezali ngai ndeko nabino Alain Mubake Ndele numéro na ngai ezali 675
yango des ali numéro na banzi ke na kolandisa mana pasi oyo bande konabiso ba komona il est temps à ce que tu bana ko servir bango. Nous avons très mal interprété les choses na kati ya mboka na biso ya kokanisa ete député azali moto akoya apesa bato maputa azali moto akoya atongela bato ba pont. Or le rôle ya député ezali bongote na banzi bande ko déjà ba ebi misala otosala ka nous sommes proches. Et aux Alamala, talisa un peu la population, la population yeba, ma benini, un rôle nini oyo bateau ba votaka liboso comme ba député nationaux oyo ba salité d'assemblée. Population il faut yeba que moto bo votaka soki azongeli bino bo voter li sous-souté pour être à respecter ka rôle boyete na kati l'assemblée en faveur ya base na. D'accord, merci beaucoup Ndeko Serge. Na banzi ki bande konyo surtout ba balanda biso. Le rôle d'un député. Député azali motomo côté azali pona tina na kotongela bato ba pont. Kasi azali molobeli o akozwa makambo to souci ya peuple ako memango na parlement pona tina ba na ko étudier pe ba na ko trouver piste de solution na makambo o peuple azali komona. Ce qui n'a pas été le cas. Une fois les bande connaissent ba député ba tukolekana, ceux qui baillent, ce sont de flatteurs qui ne viennent que demander qu'au sein de la population, bopé s'habille ce pouvoir, bopé s'habille ton quitte, parce que c'est le peuple qui donne le pouvoir. Une fois bango bazui et pouvoir wana, bazwa kotamula nango lokola ba lobeli à peuple, mais bazali ba lobeli à peuple, ce sont des gens qui ne travaillent que pour leur propre ventre. Bako kende bako amaseso bazui dia 21 millions, c'est ce qui fait même un changement brusque. Au moni mutozalaki nandenga zalaki azaki muke a komi munene a changé mituka na mituka. Bako mina bagarde du corps, bako tamula bagarde du corps. Mituka kalabanda ko tam, des fois même biso azaki pina mituka te. Mais ozomona ki akolele pa bato bo sunga biso voix na yo ekosunga. Ba misusu kutu ba escroquer population. Un candidat escroquer population, to sangisa mbongo na salle hôpital pour sali sakabino. Tala na dimension bato Ndeko Serge. Moi ça me cœur, ezabliko etungisanga koleka. Comment expliquer ngai par exemple orphelinat oyo nga nazana yango. Ouais. Na bana nyonso bazawana. Aucune fois nazwa moto na benga moto abike ndende za boité gouvernement pesa nga moko pona lesa bana wana. Batangaka motu moko te. À moins que Moutouaza l'a touché par bonne volonté, à Ekosunga Bango. Mais ce n'était pas dans le but que donc si Manayango n'est pas possible. Non, 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 non. Non, on fait l'ina la zate ndokola ba on fait l'ina mzuto zomona na kisasa maman moko ina saki atia baniko Kongola ba 100 francs o wa européen on fait l'ina. Etikala ko sala mate. Ezaka ka na mundambo to kozwa. Le peu que je gagne, yango nezali ko sala dispatching na bi ke ondambo eke koto bandeko bazwa, koto natala libota pe bandeko misusu parce que c'est un vœu on a salaki. N'habite tika to soutenir bango. Aujourd'hui par exemple Ndeko Serge, escroquerie, peuple azali escroqué. Au peuple azali na eloko mon côté, au azali ko souffrir jusque là. Azoy bakutu te nenge nini akoki ko sala po azwa ya kolia. Mais qu'est-ce qui se passe? Babandi ko senga na peuple, bazo ko bisa bango keno to bana to basali mutuelle de santé. Balobi to kangisa misolo wana po to bana ko sala nango centre de santé. Je poserai cette question. Bandeko, combien de personnes qui sont dans le centre wana ti lelo bakenda ba se faire traiter au félé. Ezala kate. Kende ko luka bisika okutu batia yango. Ezala kaka ceux qui 6 mois après 6 mois et sili. Vous imaginez au-delà après avoir escroqué d'abord, ça dit ko yibana nous voit. Aïbi peuple voit, oui. Si manango a qu'est-ce ko exploiter bango autrement. Copier bango mwandambo bazaki nango na libenga babendi yango. Et là la population est en train de pleurer. Et je pense que Ndeko Serge c'est maintenant ou jamais. Le renouvellement de la classe politique, les lo bandeko ba exercer Ndeko Serge to copie sa bango merci. To isi bango en tout cas bandeko ezali malamu bosali mengonga ekoki bolongwa nanu to bana ko changer la manière de faire les choses parce que mboka na biso toza na besoin quand même que Congolais à se retrouver. Un pays, l'autre fois je parlais, un pays potentiellement riche, mais avec un peuple extrêmement pauvre. La pauvreté au Congolais, elle a traversé la pauvreté intense. Au Congolais, tu as la richesse. Au Congolais, tu scandale géologique. Ndeko Serge, vas-y, dans le micro, ou quitte ce micro, posez quelques questions. Au tout na taba imboka na yo, yo mutotambola quand même, au Kobundela bango. Tout n'a qu'à bango qui yo oebi or. Akobi so na mona ngona télévision. Ah or ngona ngambo ko moluba bwende. Mukolo na mona or mena na lobi medi bango na okina bwa kango. Le temps du coltan lorsque bato ko mi ko beta miemba parmi ba kitamboka na biso. Oh coltan pose la question. Les coltans ressemblent à quoi? Mutoye bité.
Mboka oyo, les gens, il faut que la classe, richesse ya mboka na biso. Richesse oyo eleki. Mais est-ce que Congolais a kobika penza na richesse oyo azana yango? Or, le moment où quelqu'un se décide pour dire que non, toko bunda siko yo mboka, que Congolais aïba na ko se retrouver, bato ba renard de surface ba eba kotonda. Bazongeli biso de concert, to yisa bango bokozonga lisusu. Awa bango nyoso tout bazongi. Kozonga na objectif nini? Baye discours na bango biso otozwaki boyebi to bundaki. On a interprété le discours que non, qui peuple et coquille. Mais la poche, tout le monde poche est diminuée. Pour l'intérêt, il y a biso. Bon, pèse abiso le sous confiance. Tokozong a tout rotokosa et labino. Or, tokotika la attend mon colomo côté ndeko Serge, kotika le sous makambo oyo et les cana. Jamais kotika le sako salam. Bande konyo surtout ba député ba kosala lelo. Tout le monde le jour va balancer lancement officiel de la campagne. Ouais. Tout le monde est on me posait question ndeko oyo ako postuler pour nani. Raison exacte. Autour ndeko oyo ndaku ne toyeba zalaka na ngaba. Alongwa na ngaba. Subitement on le retrouve azongi na ngaba. Azongi na ngaba pour nani parce que ayebi ke bandeko ba mboka oyo tikana flatter bango lisusu na moi loso, moi sucre, moi kobongisa, moi pont moko nani akobisanga batonga pont moko soki po ndenge nini. Akozwa bama bende bon mitu ke kufa basangisa ngisi ba je sais ba bongisi ake ko poser les bato wana. Merci ndeko Alain Ndele, Alain Moubake Ndele. Vraiment likambolobi ezali très capital parce que escroquerie est commis makasi ya ko sakanate. Okomona moto mosusu atanda ko ya ko futela oyo. Atandako ya kofutela oyo, il est incapable ya kovandi sa foyer na ye. Il est incapable ya kovandi sa bana na ye na ndako. Il est incapable ya kozwa ata mwa ndako ya studio afanda ye na mwasi na bana. Mais comment on a ko postuler candidat député? Pourquoi? Parce que aza mobilisateur ya makasi na parti politique. Parti politique peut tirer maboko à postuler. Moto ya modèle wana lendele. Est-ce que azali vraiment après moto toksengeli ko tsenga na peuple? Est-ce que vraiment azali moto yo tosengeli ko yebisa na population et voter ye? Bino moko ba peuple pe botalaka. Botala na moto. Moto avant autant azali ko ya pa na bino ki azali candidat asengeli na no ye moko kozala irresponsable. Moto azali ko za charge na libota na ye. Na baka wono ko lobali kamboni. Mais na base que ndeko Serge avant moto a qui ndeko servir nation. Je pense qu'il ndeko na d'abord sengela za la responsable na bisika outil. Na base na yi. En parlant de la base, je vois d'abord sa propre famille. Quelqu'un qui ne maintient pas sa propre famille. Quelqu'un qui ne sait pas gérer sa propre famille. Pensez-vous que cette personne sera en mesure de gérer ce que et tout le coup y a battu? Parce que et tout le coup a battu tant que dans le sola Congolais. Congolais tout le monde a papa, maman, nabana. Tout le monde a papa, maman, nabana. Ba jeune. Ce qui est moko a en mesure de gérer ba oya yete. À gérer kuna ndengenini. Moi je pense que ndeko Serge, il est temps que les Congolais azala éveillé. Mutuna mutu aïba na ko se prendre en charge. Dernièrement, j'ai rappelé na Congolais pour dire que oebi voix na yo moko lorsque tu fais un mauvais choix na élection aux ali commis sa punition il y a 5 ans il y a souffrance. C'est-à-dire que yo moko une fois aux ali choix mabe na élection na maponome aux ali commis punir pas seulement yo tata na yo sokoza mwasi maman na yo. C'est-à-dire, surtout aux alliés pour punir bango pendant 5 ans. Rien que pour la vote na yo, pour la voix na yo. L'Icola li puta 3000 francs. Parce que les gens sous-estiment leur voix. Ndeko Serge, mutako bakeno ngana ezaka kanga moko. Mais tu oublies que voix na yo est capable en mesure ya ko sauver toute une nation. Donc yo on limite au souffraka wana et sengeli oyeba parce au salaki mauvais choix. Okay. Ces gens sont passés, ils ne peuvent plus revenir parce que Basale Libiso est l'autre côté de Serge. Le problème majeur que nous avons, Totikala comme on a présenté na parlement. Mais à chaque fois, il y avait peut-être un souci pour nous, mais qu'on revoir salaire, il y a député. Okay. En baisse. Dernièrement, j'ai évoqué un point ici. Je pense que Ndeko Benga qui moi mingi pour Ndeko Kanisa Zali Malamo. Ndeko Serge. Si aujourd'hui tous ces gens sont en train d'aller dans le parlement, c'est parce qu'ils savent d'abord, on a besoin d'anonymité parlementaire. Et ben on protéger biloko na bango. La plupart des militaires parlementaires. Ce sont des gens au bateau mingi place. Baza bateau makamabe.
babi ke une fois azawana akobate la biloko na ye. Une fois azawana abi ke no akozala intouchable. Et le quoi ba mingi bazana kati ba circuit mabe babi ke noté quand même moi mesure de grâce et kozala. Ba oki ko brutaliser. Les gens qui vont là-bas, ezali bato bazana besoin, ce sont des coopérants. Ils se disent non, ngana misolo na ngai mais moi na ça la cope bien ezate. En étant député, Namba mafiateur. Un mafiateur, c'est-à-dire je tout le monde est escroc à quel compte na musala on est qui député uniquement pour protéger escroquerie. Regarde le CV, ta identité à Batou. Oui. Otunika question moto à Outiwapi. À Outiwapi. Mais Serge Otali, réputation non est un moto. Réputation à malamonté. Mais à se retrouver qu'on a comment quelqu'un qui n'est pas, mais c'est-à-dire quelqu'un qui est sans cœur d'abord. Un escroc, un voleur. Plusieurs fois condamné. Plusieurs fois condamné. Oui. Mais il se retrouve dans le Parlement. À cause de la nini. Pensez-vous qu'il y a la peine de monter mais pour la population? Non. Il y a qui pour protéger l'intérêt. A quand même paie moi trop. Moto yibi ba mbongo gouvernement ba kangi bi plein fois na IGF ba bimisi na IGF ke moyibi mais ye wana kaka mutu mbangu na habité tant bo postila ka conditions za la kate ndeko Alain Moubake Ndele tant bo déposer la candidature ba conditions za la kate vraiment. Papa, je pense que les conditions existent mais ba kenda ota la casier judiciaire ya mutu. Est-ce que le casier judiciaire n'a pas vraiment le casier judiciaire et vérifier que penza malam? Vous savez que le Congo, on ne peut pas construire le Congo dans 5 ans. Non. Mais na base avec la petite volonté, il y a mon konzi mboka, il y a monde eko rassurer biso que dans les jours à venir, si on lui accordait encore un second mandat, à koki lisusu ko sala makambo ya malamu mingi lisusu koleka pour qu'on permette, parce que je ne dirais pas que le 5 ans ezali pena ba nenyo surtout à gloire, non. Mais on ne peut pas construire en 5 ans. Mais tout ce que nous voulons, c'est la petite volonté. Comment on a quand même que Moutoyo a animé la bonne volonté à koki ko sala makambo ndenge longo bani. Parce que ezali, il y a même des gens au Esengeli Baïba na kokoya au fur et à mesure, parce que je sais que le chef de l'État aussi, c'est quelqu'un qui tue à petit feu. C'est-à-dire que Batumso Azar n'a pas sa tête à de Yazalash, Yakokokate, mais ils ne savent pas. C'est aussi une façon, Yakobenda Bangoba Poussana. Une fois Bakutani, Bakangami na Libenga, Wanande Sikwe Ozalika Moussus. Les gens qui se permettent aujourd'hui, par exemple, Moutoumoko Boé, a escroqué concession à Batu. Batu, Babuka concession, Banda Kuzayina Katiana, Batu va perdre Bamisolo na Bamo. Lelo, il se présente comme étant candidat député. Et Bisso Sengelito voté. Serge, je pense que moi, je suis en train de sensibiliser. La conscience, il y a Congolais et Zong à la place. Dernièrement, qu'est-ce que j'ai évoqué? Je disais, j'étais en train de voir, est-ce que le président de la République a coquille qu'on revoit Namboka Nabiso? Puisqu'effectivement, toutes ces personnes prétendent être patriotes, ayant l'amour du pays. Bazan a besoin de nation et Kene Liboso. Mais est-ce que Bakokina Noko Sala va revoir nos salaires, il y a un député, 21 000 à Ekoya. Neko Serge et qui t'attend à 10 000. Et Belé va repostuler sous soutien. Mais non, déconnez. Non. On m'a dit, ceux qui battent Bakitisi na 10 000. Bateau Baza déjà na ba moyen. Bakoya na bango ata bakiti na 3 000. Mouto Ebi Gaza déjà grand commerçant, grand escroc. Ebi Gaza escroquerie na yazo kambong. Bakoya pour la humilité. Bakoya pour la humilité. Mais à la place où Bakoza la siko coincé. Quand on Bakoya, biso population toyebi bangot. Yango na ko senga conscience ya congolais. C'est lui qui a tué hier est capable de tuer demain. Tout ba le ko voler biso fasté. Et c'est en ce moment où les gens se convertissent. Parce que ya otenga na bongola na nga motema. Makamba bongola motema ezana noté. Biso awa ezali moto a ndeko na kosenga na yo apesio polo lata apesio mbongo lia apesio ceux qui saka loso zwa parce que mbongo wana ezali mbongo na yo ndengo lobe ezali mbongo na yo vraiment mbongo na yo faut dire que yo escroquer quand il y a une petite partie ya misolo oyo ya yo po yo meme kuna yo muto engagé pour kende ake kolobela lokola lobela kayote vraiment il faut azongisa mbongo. Je pense que Zali une manière candidat soka yé apesi loko lia récupéré par Nabiso. Ata to à 100%, ata 1%. Mais du moins to yeba quand même que notre joie qui attend. Ça c'est vrai. Na oya ibaki biso. Parce que les loso qui na minute obisa misolo. Le budget o ba ko bimisa awa papa et ko peser sur bangolo bitango ba ko échouer. Ba ibi pe ko lukate. Commerce pe ba sala raté. Bango ba fanda na kazaka, ba ko fanda na ba ko zela ka ba zo mbongo ya mboka. Bakota pona cop
Et il est temps de sanctionner bango ndeko Serge. Donc une année ça na 12 mois. Hein? Ceux qui ont sali 5 ans de mandat, ceux qui ont na calcul moko ya mukuse, bande ko bisika biso bozali, ba boza na Kasai, boza na mboka ya Batetela, na Loja, na Lubefu, kuna na Katakokombe, na Kasai Central, na Badorite, na Bumba, kuna na Boende pa na biso baluba Boende, okay, kuna na Lisala, okay, na Mongala, et pa ya mama Ruth Mbanzo on zo senga bopona kuna na Mongala, na totamoli bisika biso, boko mona bino moko ndeko bolanda ngai na calcul oyo. Une année, mbula moko ezali na kusanza boni. Une année ezali na 12 mois. Ndeko sala ngai pe calcul ekuno yebisa ngai. Na kamati pe masala ka calcul boko yebisa ngai ngape na kozwao. Bo simba ba machine ndeko sika bozali to calculer biso nyonso député na sanza na mandat na ye ya 5 ans a mbongo boni na mboka et puis bon calculer mbongo yo azwe kosala bino campagne. Mbongo yo azwe kosala campagne. Est-ce qu'il a dépensé à 1%, a dépensé à 10% ya misoro wana? Tout ça na bino calcul parce que ça na député oyo bazala ki aza député soka zui salaire akaboli ndambo ke na base bato lokola ba honorable junior Léon junior Nembalemba na kimbanse ke kuna ba yebi kuna balobi na papa ye ko simba te bato lokola ba mama Liza Nembalemba na Selemba balobi papa ko simba te bato lokola mama Tatiana Pembe bata changu balobi ko simba te. Voilà, bazar ancien député. Donc, il y a un calcul. Une année, ezali na 12 mois. Député Basali 2018 et 2023. Donc, 5 ans. Tozi 12 mois fois 5. Et Pessibiso, 60 mois. 60 mois. Tozi, to multiplier yango. Ndenge biso nyonso toyebi, Congolais nyonso ayebi. Ezaka nga muluba bwendete, nenge lobamaka. Ça se dit que député a $21 000. Ce que tu as calculé, Nzaweli wa mwe, mais bateau bazina motema mabe. Ce sont des millionnaires. 1 260 000. 1 260 000 $. Yango bako zwa bandako kidi ende kondele. Papa, ce sont des millionnaires. Sony. Oui, mais ils sont sur la total d'abord ma motivation. Et puis transport presque 300 n'a pas la séance il semblerait 300. Osons comprendre. Et au-delà de tout ça, Bazali n'a pas avantage. Bazali n'a pas avantage. Mais trop c'est trop. Vous imaginez, c'est ça que je demande. Trop c'est trop. Ces députés, qu'est-ce qu'ils attendent encore quoi de la population? Ni nos populations en Pessibinoté, on a besoin de boya les sous-sous, bapé sabino. Aux ala qui pauvres, aux commis millionnaires, population, c'est-à-dire peuple, la commission millionnaire. En retour, au salaire et l'autre côté. Attends, Bandaka Pambo Kendate, Brazzaville au Kendate. Loi mon côté, au Tourba, si Manayo, loi Oyoeleka. Et l'autre côté. Et puis, ma personne passeport rouge, passeport diplomatique. De détournement, la carte à Moka. Aucune foyer au Congo. Recherche et l'autre côté. Stocké sur le plan promesse. Ti les lona muto prometa à Koufanaï. Atikala pour vivre promesse yo prometa été. Au bloca toi campagne non bloca ba numéro na bango. Numéro d'abord a changé. Azwa numéro on a tiré on a téléphone. Mon téléphone moi son et vibratoire na mutuka wana. Ba yembakate. Il a dit que oh ba to na kobenga bango na kozo so tikala inane na ko sola na bango. Na landi ni solo moko député komi ko bimana basi ya batu ba voter. OK ko senga asunga bino akosenga bimana yo. Vous imaginez. La Sony. Vous imaginez. Sony Rabino. Comment est-ce que Roki Koko réduire population, peuple, batu oyo, basali ke ozalawana. Je pense que comme il y a manque, il y a reconnaissance de Serge, il est temps. Ngana kozonga kaka na bandeko. Parce que le pouvoir est allié à peuple. Peuple n'est allié souverain, il est allié mokondi. Le peuple donne le mandat à qui il veut. Or, l'élan de Tozaboyi, il est temps Toybanako Sokola Bosoto. Parce que toutes ces personnes au monde awa, baza ba tourner ko Serge, ba message déjà na corruption. Ba yebi cop na niveau moko. Ba yebi elengi qui député Zalinine. Les députés corruption que non a.
akabe le $50 azoye bisayo mais ndeko maka cop ozana bato wana poto te bali na ba conteneur et à côté député comment ça la commerce c'est à dire que nga na yebi na kombo na nga je veux peser ba conteneur wana ekobima et après baza bato liboso député so que nous la mutu na aéroport na piste pour mais les bagages et dit que ça na biloko mabe na kati vous imaginez ce qu'on rôle azo utiliser ah non c'est à dire yemoko accueilli andimi risque pourquoi. Tout ça, c'est parce que c'est le peuple, la population des Salakis. Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai, vraiment. Je pense que la population, si aujourd'hui nous sommes en train de souffrir quelque part, nous avons une part de responsabilité. C'est parce que tout ça là qui choix yamabe. Il y a mon azongé les sous-soukeno. Choix na yo yamabe et koki ko punir yo pendant 5 ans. Or 5 ans il y a misère, il y a souffrance. Au le chef de l'État zo sale loko moté. Mais oubliez d'abord que yo moko nanu. Ne muto sali au favoriser muto wana o lelo azali konyoko la yo aza la place wana. Il a été élu député. Quelque temps après, akena flatterie na ye en fin de compte ba nommé suppléant na nani moi si na ye. Suppléant na nani pire petit na ye. Merci Ndeko. Deko Alain Moubake omekako il rappelait le sous la population aux alliés candidats députés wapi parce que tout moke na souka émission na biso au rappeler aux alliés candidats députés à wapi aux la circonscription nini et puis numéro na weza nini est-ce que bandi ba campagne rapidement au sein la conclusion na wana pe na ko senga na Ndeko vraiment à préparer lengai si maye ba vidéo na on a zango besoin rapidement sur ba campagne électorale rapidement de Kondele au sein la conclusion au rappeler la population Ndeko moloba bwende na bazi na ko rappeler les sous na bandeko ba imboka c'est vrai campagne bandi kasi biso tozali na le lenge mso ça la campagne na biso ali porte à porte du bouche à l'oreille to solo parce que je ne pense pas que ngana na mbongo na oki ko pesa po elongole si ça passe na yo mais tout ce que je veux on a oki ko ça les ali mutu na zali nango mayele o na zali ko permettre ngai moko na se prendre en charge naïba pena ko sunga bana bitike o na zalaka na bango déjà na kati ya orphelinat o bande ko ba keno orphelinat munene na machungu na monga fula ezali dirigé par ngamoko nazana fo na zora fo ya mutute et le côté mais sima na yango naïba je connais le problème au tozali na yango ba problème majeur et permettre to ki ne to lobela yango na niveau parlement raison pour laquelle na ko senga na bande ko tout ya lukunga ozali na Gombe ozali na Barumbu ozali na commune na Kinshasa ozali na Lingwala ozali na Kitambo ozali na Ngaliema ozali na Mongafula toko senga na bino nyonso tout bo pesa ngai confiance boyeba na ko voter nga numéro ezali 675 o batieli biso wana ezali numéro ko permettre yo boyeba na ko voter nga na lukunga nyonso tout mobimba. Merci Ndeko Alain Ndeko Moubake Ndele Alain numéro ezali 675 na Lukunga na kosenga bongo na régie et pas ya Ndeko Jona ameka kochela nga sikoyo ba vidéo oyo ya ba campagne électorale ba vidéo publicitaire ba campagne électorale o tozana ngo to bandana nu bongo na Ndeko vidéo ya Ndeko Nembalemba Jerry oyo ezali wana ochela ngai et puis to continuer na si biloko ya président de République na Congo central et puis to keina oyo ya Ndeko Moïse Katumbi na Kisangani. Un homme qui inspire la rénovation du Congo par sa vision du changement alimentaire des Congolais. Jerry Nembalemba, le numéro 270, candidat député provincial, Mongafula, et le numéro 869, candidat député national, Lukunga. Les candidats députés provinciaux de Mongafula, numéro 270, Jerry Nembalemba, également candidat député national numéro 869 dans le district de Lukunga, est un haut cadre du MLC de Jean-Pierre Bemba.
toyambi Moïse banda toyamba toyambi nanu papa oyo te bandeko bopalangana te bonga fula nyonso bopona candidat na bino numéro 270 Jerry Nemba Lemba et bo voter isusuye bino Lukunga na députation nationale numéro 869 Jerry Nemba Lemba proche de la population. Maman Maëlle. Papa, il Wana bouti comme on a quelques extraits to uti ko tshela no juste quelques extraits wana o mona ki ya Moïse Katumbi ezali bongo ndeko Moïse Katumbi na niveau ya Kisangani et salamaki pe kuna na Kisangani abandi yepe campagne na ya fongola campagne na Kisangani de bomoni etuluku ya bato wana pe oyo to uti ko tshia siko ezali ki bongo ndeko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na Congo central wana ezali na Matadi tout bien boma bwana na boma extrait ya video ya ndeko Tshisekedi na boma tozali ko bongisa yango malamu mais nazali ko yebisa ba candidat président nyonso émission balobeli mboka ezali émission ezekoleka na ba télévision privée candidat président olingi Moluba Bwende asimba yo na campagne na yo bisika binso bon contacter na numéro ezali affiché wana soko na ti na kotia biloko na volonté jusque là mais ba candidat député ozali candidat député ata ozali député à Kala ozongi to député à Sika benga ngai na numéro ezali affiché nazali na contrepartie te naza ko salela kaka bato mundambu susu te nazali ko salela bato nyonso ezala bandeko ya ndeko Fayulu ndeko Martin Fayulu tinda ba image na yo ndeko ba image ebele soko toko zongo na ba réseaux sociaux ba image tu ezali ko se télécharger te bokolo bote Moluba Bwende lingi biso te non benga ngai yo moko moment eza moment ya sonité tozala ngonga ya sonité benga ngai loba Moluba Bwende ngala lingi na travailler na yo bakotala yo bisika nyonso émission ezali koleka mikolo nyonso du lundi au jeudi lundi mardi mercredi jeudi na Molière Canal na kati ya Canal Plus na Molière na heure nini na 19h40 soko to komi vendredi samedi dimanche na kosa émission à partir ya 22h40 nde émission ebandi mikolo nyonso à partir ya 9h juste tozali na rediffusion ya émission o eleki na butu espace ezali pona ba campagne na bino bobenga nga Moluba Bwende pona ba campagne électorale na bino to sololi na yo kaka na numéro yo okomona satisfaction ndenge nini toko sala musala
yango na kosenga merci ya mbote na clôturer na kosenga tshela ngai lisusu rapidement balancer ngai ba image ndenge zali aligné tshela nga bato nyonso ndenge o aligné bango na meka susu ko talisa na bato nini basengeli kopona po ete to clôturer émission na biso na numéro na Selembau tozali bongo na o tozali na moni o lekimba mususu banda na ordre ndenge to bato nyonso ba monana na numéro 60 ya Selembau tozali na Madame Liza Nembalemba. Madame Liza Nembalemba azali bongo candidate na Selembau. Azali mama Moboto, mama Oboyebi bino nyonso. Liza Nembalemba ba mama ba papa ya Selembau moto kopona na Selembau yeyo. Oya lekie na Selembau azalite. Bola Dura Rita. Mama Rita Bola balobi na kuna na Maïndombe. Na Maïndombe numéro 18, candidate députée provinciale. Madame Bola Dula Rita nde moto bosengeli kopona kuna yende bosengeli kozwa poete makambwele kamalamu bopona Madame Bola Dula Rita Bola na numéro 18 la seule Maïndombe nyonso. Tatiana Pembelwemba provinciale na Njili commune ya Njili na Kinshasa bopona bongo Madame honorable Tatiana Pembelwemba na numéro 32 na provincial Yanjili. Numéro 10 23 ndeko Jackie Ndala Mpoindala Kabunji azali bongo na Changu vraiment moto na pe sibinope parmi na Chango bopona pe ndeko Jackie Ndala na numéro 10 23. Onora tozali na Monga Fula ba mama ba papa ya Monga Fula bozwa ndeko Jerry Nembalemba ozwa na Monga Fula et puis na Lukunga na 869 ndeko Jerry Nembalemba Lukunga Mobimba mbato na pesibino yeyo ndeko Jerry Nembalemba. Lukunga nazali susu na ndeko Alain Mubake Ndele azali journaliste monene bozwa na numéro 675 invité na biso ya lelo yeyo moto na yambi lelo bomoni yeyo Alain Mubake Ndele na numéro 675. Léon Junior Nembalemba na numéro 558 na députation nationale na circonscription ya Changu to voter biso nyonso mwana mobali oyo ya sala ye ba action alemba mutabanda action komanda 2018 tisi koyo action likolo na action tozali na numéro 558 Léon Junior Nembalemba mwana mobali ya mpifo mwana mobali ya korongono oyo alobaka salaire na ya kabolaka na peuple. Ruth Mbanzo Tatesala bandeko ya Bongandanga kuna na Bongandanga vraiment tozali na mama oyo tosengeli to voter Ruth Mbanzo azali mwana mwasi oyo abandi kolobela territoire ya Bongandanga utakala yananu kutokota na makambo ya élection te. Ça fait 3 ans nsogina yambiye ya lobela kaka Bongandanga ba pasi ya Bongandanga ba mama ba tata na Bongandanga bopona n'importe qui te bolanda bato te po azali nani te moto abangisa bino te na kati ya urne esika bokendaka kotia vote moto azalaka te moto ayeboli ya mbongo na ye ape bino mbongo biloko bolia yango mwana mwasi oyo abundeli bino na kati ya émission e boyebi na kati ya émission oyo nazalaki kolobela mama Ruth Mbanzo mikolo nyonso po ete azalaki kolobela bino na provincial bo voter na numéro 172 na kuna na Bongandanga députation provinciale na eza 172 députation nationale na ezali 145 ba mama ya Bongandanga bopona kaka 145 na nationale 172 na provinciale Ruth Mbanzo Tatesala. Molobeli ya babola na Funa ba papa ba mama ya Funa numéro ezali moko numéro 346 monsieur l'honorable Nembalemba Léon le grand Niaou oyo boyebi bomesana yekutu tolobate boyebi makambo mine na sala boyebi ba solution azwela bato amemela bino kini makambo kotalisa bino makambo ya mboka atalisa ka makambo nyonso ba bêtise nyonso ya mboka o bato basalaka ya tiaka na poisa bozongisa ye po tata oyo asengeli kozala député soki azali député abangisaka bato na parlement
bolanda papa makambo mosusu te bolanda makambo mosusu te mais présence na na parlement na kosenga na population ya funa bosala tout papa Molière otomesala kobenga nembalemba azonga po ete makambo ebatama ndeni toyebi ba secret belé ezali na assemblée to likambo 21000 toyebi ba bloko wana ndenge nini aza important mutu asalisa bino boyeba likambo 21000 boyeba ta combien de députés azwaka yeyo papa Molière bosengeli botombola ye mutu atanisa na population peuple ayeba ke badepute balalaka na assemblée yeyo asala démonstration ye moko alali ponga na yebi histoire wana papa Molière ayebisanga lobi moluba bwende nazoke notalisa na population ndenge nini badepute balalaka ti bomoni alala wana ti bafilima ye moko mutu asala eloko wana po atalisa mpe bato mosusu musala badepute ebele basalaka pongi na pongi. Merci, coup de chapeau, na numéro 346, na Funa. Tokei na côté ya Kasai Oriental, na Mbujimai, ville na Mbujimai Mobimba, na Pesibino numéro 461. 461, na combo ya Monsieur Kabala Ilunga Mbidi, François Xavier. Kabala Ilunga Mbidi, François Xavier, numéro 461 des numéros na bino numéro ya chance ou azali bongo na union sacrée azali ko Simbape de ko Félix Antoine Tshisekedi bazali ensemble bon pour na François Kabala Ilunga Mbidji na ebisi bino na lobi la seule personne président de l'Assemblée provinciale ya Kasai Oriental o ya ndima ko démissionné à l'époque il y a gouvernement provincial il y a des Congoïka Sanji. Papa, ko démissionner, eza facilité. Soumoulaï Kabala Ilunga, Kabala François, Kabala Ilunga Mbidji, François Xavier. Bena Kasai bonso, bena Mbujimai, Soumoulaï Tatoué. Moumanya Moujimu grave. Merci, merci, merci Bandeko, Balandi émission, Balobeli Mboka, to Silisi Bongo, émission na biso ya mokolo mwalelo, Bandeko nazali ko rappeler bino, ba candidat nyonso, awa nazali ko sala exception te. Ozali candidat député, benga na numéro ezali affiché, benga ngai, to koye bandeni ya ko solola, pe na koye ba ko classer yo na classement ya campagne na biso. Merci na Bandeko nyonso oyo, basungi pona émission eye. Merci na invité na ngai ndeko, Moubake Ndele, Alain Ndengandi Maki azali bongo candidat député na circonscription ya Lukunga. Merci beaucoup Nandeko Gaston service ndeko Gaston Munteki na madame Galula Vero. Merci beaucoup Nandeko Eric Mila Béton balobi électricité na maboko na yo olingi biloko électricité mona Eric Mila Béton bandeko nyonso nazali ko senga merci na grande dame Louise Nkoyi madame Louise Nkoyi kuna na Bella na Belgique balobi bandeko nyonso ya Lodja bandeko ya Katakokombe bandeko ya Lubefu bino nyonso batetela nyonso to bisonso tope sambote na madame Louise Nkoyi bandeko na tiki bino mokolo mwalelo. Merci na ba technicien, merci na ndeko Jona, merci na oyo osali pona biso lelo Ndeko Flash, mais vraiment, mais Ndeko Flash, merci beaucoup. Ndeko Flash, na Brazzaville, Ndeko Flash, merci beaucoup. Kuna na Brazza, bandeko nyonso ya Brazza, tobosa nite Ndeko Flash, moluba bwenda pesi ombote. Merci na bino nyonso, Ndeko Jordan, Ndeko Joma, bino nyonso, Ndeko Gedeon, Zamba batela bino. Pams Biega na tosungana TV. Pams Biega na tosungana TV. Wilson DT na tosungana Botikala Malamu. DJ Lutadila na Molière Canal. Merci beaucoup na ndeko Ted na Molière Canal. Zambe abatela bino Botikala Malamu. Tokutani Mokolo Mwalobi.